Polygamie luba, entre les femmes, ma position est allée. Moi si ya liboso, aza na ba droit, ye na bana na ye, que oyo bana, ya mwasi ya mibale, to mwasi ya mibale ye moko, baza nango te. Bien sûr, il faut pas se respecter, ils se doivent du respect, mais baza na ba droit moko te. Par exemple, mwasi ya liboso, aza pe na kombo na ye, oyo ba bengelaka ye nango. Donc, bato a quartier ba yebi kwa yende, mwadi mukulu, ou bien mukaji mwadi. Et donc, ye, aza na ba droit musu, c'est ça kutu ye pe mutu, azo diriger, basi mususu o balandi après ye. Donc, na yo karake, ba frère na biso, ba yaka ko défendre polygamie chez des sœurs, oh oui, mais vous avez les mêmes positions, oui, mais vous avez des mêmes droits, mais biso toza ba musulman te. Et pas ba musulman na monineti kunande ezalaka différente, mais pas na biso en tout cas, première femme, ye na bana na ye, baza na ba droit mususu, que bano nyonso balandi, na ba femme nyonso balandi, baza nango te. Donc, faut pas mélanger les choses. C'est frappant, hein? Je suis choquée. Mais ça explique beaucoup de choses aussi. Je trouve ça explique aussi pour Nanini, bah, scandale, parce que ceux qui m'ont balé à Koufi et que moi, c'est des bossos à monter mon mabé, yena bananaye, mais c'est le scandale qui tombe. Et on se dit, oui, mais comment est-ce que c'est permettre? Mais parce que culturellement, Azan avance. Azana Badroit, Yena Bananaye, ils viennent sur le premier place. Donc voilà.